Et surtout que Azar va témoigner ma case. Travailler, voilà. Mais voilà, nous sommes maintenant dans un monde où tout le monde veut devenir star en un clin d'œil. Et les autres maintenant, voilà, ils cherchent à toucher ceci, cela, bien créer des problèmes aux autres. Voilà. C'est quand on dit Yabakaset, on sous-entend qu'il y a une époque à YouTube. Azalaka déjà Nabiso à l'époque, voilà. Les lots yo akufi, ils ont partagé Tenwana, Namawana. Dieu qui donne Dieu a repris. Les Aga qui biso Totikali, tous un peu plus prudents dans ma rebelle et que Nzamba Sala biso grâce. Voilà, donc que son âme repose en paix. En dépit de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui s'est dit autour de sa mort, un conseil pour les artistes comédiens? Bon, les réseaux sociaux c'est toujours comme ça, ils parlent, les réseaux sociaux parlent quoi. Donc voilà. Bisson des artistes, c'est tous un peu plus prudent. Qu'on arrête un peu à toujours vouloir dire des choses. Les artistes qui sont habitués pour la buzz caca, donc ils n'ont plus rien à faire que la buzz. Ce qui fait que tous les sous la sécurité, tout exposé à la longueur de la journée. Hein, voilà. Voilà, président Caleb, vous avez vraiment beaucoup plus insisté sur la prudence. Qu'est-ce que vous voulez vraiment nous communiquer par là? Ouais, qui montait ma bezali, les amakasi, tous à la prudence parce que voilà, nous sommes dans un monde où nous avons beaucoup de sorciers. Voilà, on doit être prudent. Mutualinga mona mutuko voluité ko sala logoté. Mais nzamba sala bisoka dans les milliers de gens, il y a toujours des problèmes qui ne manquent pas. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus dans ce monde qui veulent directement devenir grands. Entre-temps, pour arriver là où peut-être nous autres, nous avons eu le temps de bâtir. Voilà. Donc, il y a de la jalousie, c'est ce qui est évident. Et voilà, les gens qui veulent se développer à un temps record, entre-temps, il faut travailler. Notre travail, ce n'est pas les gris-gris, c'est d'abord du travail. Par l'abondance du travail, évidemment, la réussite sera totale. Il faut travailler, voilà. Mais voilà, nous sommes maintenant dans un monde où tout le monde veut devenir star en un clin d'œil. Et les autres, maintenant, voilà, ils cherchent à toucher ceci, cela, bien créer des problèmes aux autres, voilà. Mais sauf que la vie doit continuer. Un conseil seulement qu'il faut aller mollo dans la vie. Mollo. Continuez à travailler, continuez et un jour, voilà, ça va réussir. Merci beaucoup. Parce qu'il y a chrétien à la poteau. Ah, na Kinshasa fara. Il fallait te mécana sikoyo. Atabino mo batricage à niveau Congo, ils ont changé te. Tricage ya vis-à-vis vraiment tricage ya vis-à-vis. Na se mesurer ndeni tandis que ya yebi bien quelqu'un ana makambu. Na fina na poto. Ah, il faut se mesurer. Sikoyo. Pour aller à ce signal que batia musique. Oui. Afini misu. Oui, nazo bisayo. Afini misu. Jomo bazala ine wana kimi. Akio signaler batia musique pour embrouiller makambo. Yomo ko yebi ke akokate. Boyo chaleur boyo. Boyebi ke akokate. Akokate? Afinga falit. Siko ngai na ye tant que représentant ya fali. Na la lycée na nous KO debout. Nami sunabi non. Nami sunabi non. Azui KO bien azui KO te. Azui KO. Siko yesanga. Ah, bina filé kuta moni penal bi pression. Babio loué.
c'était Moutouene. Beauté, Marachua, Voilà, donc ndeko na biso azalaki na biso azali susute de on est là pour na ko pesa ye au revoir akino pe malakimia, c'est ça. Akino pe malakimia président mais conseil au pesa la bande de sur le comédien au basali salimo ba problème ke na matanga dia. Bon, place Batu Bazali, Magambozanga raté, il y a toujours des accrochages. Et Zara qui est au profiteur na bataille matanga te pour na ko lancer ma flèche inutilement. C'est une dame qui était bien bonne pour beaucoup de gens. Les lois à Tikibiso, nga et l'eau na conseil Zali, toye ba ko ensemble, toye ba ko battre la kimia entre biso. Donc c'est inutile, il y a ko zalaka na ba guerre et de temps en temps, ils ont contribué à l'eau moté. Au contraire, tokomi ko kufaka boye, on ne sait pas qui a fait quoi, qui est derrière quoi, voilà. Merci beaucoup. Pour plus simplement quoi. Accident moi tout ça na rond point ngaba 70 personnes ba kufi mbala moko. Comédien ni na ki na katibe comédien. Mais ba kufi 70 na mbala moko. Ya biso yebelanga to poto ba ta TV. Voilà. Bon na minute to fandi ba meniser ba kufi te. Ba chauffeur ba kufi te. Ba wewa ba kufi te. Ba criminel ba kufi te. Donc voilà. Donc ça nzamba ça mettre taper à circonstance. Tant nya se yaka et yaka. En tout cas, merci. Et puis de loin, les lois compté parmi les influenceurs, Yamboka, Oda Star, Tika Photo Lobamo, Attaque Tamozana, Bomoyi. Dans un pays comme le Congo, nous avons une politique culturelle. Bon, un ministère culturel, ah oui, Gérard Rabino, mais à chaque fois, tant que vous avez ma cam, vous avez toujours pas mon livre. Les habits chargent en brûlé, ça est trop. Non, Koloba, bon, tu me savez sur le salaka. Oui. Et ça, maman, biso to ambassadeur amboka so boyeba ngote boyeba kango. Ko banda na bakonzi tina pe placer. Mutnya so atali video na CP atali kingandi ya CP atali kingana CP o longola ba stress. Ozo comprendre. Ozo ka charge on a batikla mama ni mama. OK makamla il faut que na ewuta na ministère ya culture. C'est ça. Hein? Donc nga kutuma mon livre na ebité so na loba ni millionnaire so boza ba caméra bo ebité témoin le so na ça vivant grâce à mon livre. Oh, massa. Bon, on peut ça. On comprend. Donc, et puis, maman, tout le temps, maman, maman livre à qui parle. Maman, n'a pas comment bien maman église. Il y a un massoum, il y a un délivré. Maman livre l'embe kabila, soukana maman.
Vidéo en tout cas, yo sa mutoto so. Et comme la face B. Ya suka yango o sa mutoto so rapena pamba te. En tout cas, bolimbisa mpona ke ba commentaire aboyesanga ate na internet. Boyaki matanga me bokoti makambo yo ndenge nini. En tout cas, limbisa ngai le toto raté. Oh mais Le président Tobandana nous vraiment première fois monaka Mama Diane Makile Zalande. On est comme mission. On est comme mission. Donc tout le matin donc comprenez quoi. Donc là vraiment bon juste garder babon ya suka ko ya ko aider famille ou soit donc tout le monde a bino ndebo zalaka boye pour assister mais si manango et lo monter moi visite moi zalaka. Donc voilà on dirait ça culture na so ba bantu et ça le mara pas artiste te som ta kufi même biso moko bana ya ba tante bana ya ba noko to négligeant. O baza makila na biso. Donc ceux qui bilora boya lobby et un moko va se rendre compte il y a bano ya tikité, famille et tout ça donc ne vous étonnez pas. Donc les culture na biso ba bantu. Moi na yomoko, moi la grande sœur na yomoko, au négliger poser na poso mon tout ka grande sœur. Donc c'est comme ça, c'est logique. Et dernier message qu'on lancer na famille Diane Makile ainsi que na bato barota la biso. Donc to prier parce que je sais moto à quoi assister biso, moto à quoi remonter biso moral. Et là on a repéré ça comme message que non, il a permis et puis à zuper donc voilà comme message. On a comme l'impression de ça un lien moins rendement de compte. Les abino presse. Non non, les abino presse, toi on a posé un nombre de vues, vous aurez répondu bah si c'est mon rôle ils ont voilà. D'accord, mais on et surtout que Azar ba témoignage ma casse donc c'est important dans pour la famille biologique Nzambe a pesa bango makasi ezanzela biso nyonso total Diane akufi après Diane kokufa bande ko to bato baye c'est que quelque part Diane a soigné qui bien pena bato biso tout tika na bon moyi famille to meka weba ni to ko sala polobi biso pe soki to zate bato pe ba participer à ta na bolamu peut-être ndeto zaki na mona moki c'est important aussi ba voice ba vérité ko bima après matanga dia tant qu'artiste ton zo ka bloc ko nyo zo saloni entre d'après nga ezaka to tchaka kimia makambu oyo ya reçoit na ba famille tout ezalaka. Mais pourquoi pas sur l'artiste c'est besoin mon comme grave mon comme grave moninga kufi bokomi to ko bimisa ba voice ce qui matanga l'équipe ba vérité ko bima bon parce que c'est comme une étape o ezalake to longo li ba péter na biso comme une étape to moni ki muta bomi intel ye to tché épiné bolba ke makambo ezesika. Mais déjà. Tant que vous les artistes, vous avez éducateurs en masse, vous avez devant les fans, il faut comprendre quelque chose. Tous en éducation réussi, autres gens parler. Mais d'être relié, tout rien n'a lié tam souci à matanga ba fête. Mutumu pas dans comportement naïe. Oh et c'est ça moni batu fa bimi sara elo ko na ba monaï. C'est ça. Mais ça moi na nzambe bi ke mutazo lukanga makambu na regarder. Au comprendre regarder silence. Mais ça na mutumu o bona message pe ko loba na bi ke na ko kamara muté yeso ka lobi nga pe fona réagir. Les éducation tous au talango on va parler mutu na mutu donc chacun s'apportera sa propre charge. Merci beaucoup. No senga na ministre na gouvernement ceux qui va retirer la biso ministre de la culture hein bâtir la biso saïsa tout rendre ba biso na intérêt ça va bien té toza ba tout toza pe choka tango fingi mutu yo monya lobi kaka mais mutu toza ninga concevoir li kamna e eza mutu so fingi à s'en foutre ya mutu so fingi à réagir eza mutu mususu so fingi a monya normal a monya so ndé moté vraiment ça passe vraiment na osenga ma toza il et puis na sengi merci na famille ba Diana na ndé baza poser vraiment voilà très posé famille mo reposer na c'est pas vraiment nzamba pesa bango kimi abunsi ndeko na bango ezo sala passe na c'est une na ba famille artistique ya Diana bolingo ezakati mais eni tous on a moi mukie le autre le ba Diana mais rien n'empêche de taper moi quelque part Dadi Dikambala Koufa mais pourquoi à chaque fois yo ozara victime à finga par rapport
il y a Makamba Mesebio Dadi Dikamba. C'est dit à quoi? Non, non, c'est que normal, dans Zafia Média. Dans Zafia Média, c'est que normal. Et puis, c'est un peu de mango était là. Dans mon normal, tant que finganga, non, j'ai ma force. Moi, papa rendre hommage na Dadi Dikamba, la Bokene, na cimetière, na nécropole, mais après on a ben jiri qui soit belé. Bon, na ngana ko finga te pour na une bonne famille parce que bato bon quand batala biso bon quand basala to vivre bato vivre te ko ça bien. Donc zaka passi vraiment to changer liwe Diana était à biso banso to tikali lobi ka par ko za pe yanga. Donc tant ba bien ça crise mutu monta ça n'est ko kufa. Mutu monta ça n'est ko kufa. Mais aujourd'hui il n'est plus. Donc vraiment to senga to ça union fait la force. Merci beaucoup Eni. Très jeune Namsala. Ça fait très mal. Radio, tu na RTNC, VHS, tu na CD, YouTube lelo. Biso doit na mentalité mususu. Ba jeune na biso pe ba pe ko pesa na d'abord basi respect, mi bali pe ba ko pesa basi respect, ba pe ko yeba ke waza mukolo waza mona mukebilo bila neza na tirete. Ba bika soko lingaka nenga liao. Boko tuna nga pe interview so na ngoloba ngate na ngoloba te. Mais ça te ke soka likameza na ngote ya koloba na bana koloba loba kaka na bana koloba ba mona kaka na lobaki. Et ya normalité, so na na likama koloba te na koloba na ngai te. Net likama Diana boy. Pourquoi ba na koloba loba bilobela? Ça fait très mal. Dans la grande surprise, Makambolingue, si la notre commune a souka, Moutou souhaite apparaître sous Maxi. Alors, Babilobela, na Moutou a vendu la mort, Gaza qui ne décore, Basala qui ne moussala, Bavanda qui ne sikamoyo, mon et c'est Moutou Moussou, faut les gars pour Bayoka Yoka Kolobaki. Hein? Netinga, en tout cas, interview mingi poka yo, nanga suko lobate, même moi nanga blesse nsakala na poto, abi papa ko sala sub interview parce que sala kalem sou bien te, ba ko tuno ba question mo bo yo zo répondre nanga normal mais to ko interpréter nanga mabe, ya mo na ko mo boya pe interview ngo, po yango te. Non, ce n'est pas te bolinganité. Nga na promotion nga to lingana mingi. O eza ba promotion ba jeune bango na bango biso te biso pia bango ba conseil. Tokutana na mpena banzonjinga. To vanda ka pete to melana bango ba jeune. Non, so tokutana occasion vie mbote mais jate to bima. Non. Bango ba linganité mais biso to lingana na biso. To lobi bongo po bino nyoso bozaka ba star. Non, eza différence ba star na ba star. Hein? Nga banne na salle na théâtre bambula sali peut-être bazana bango. Mais on ne se base là, jeune, mon côté pour ça pembeni nanga. Ah oui hein. On a la vérité parce que na ba na radio, tant nga na radio belé ba sala kité. Tant pe na ba télévision, e belé ba sala kité. Tu ko kuta na bango sur na YouTube. Na sana bango kat. Et bon siko ba oleka ngana nini. Merci. So pour na ba voiture, nga pe tanga na poto na sope ba voiture. Et bon siko volo ba nini. E belé ba lia bazana kishasa menga pe poto na tambola. Siko ne bana baza kuna ngana lia kambongo na bango mabeza. Mais là on a lobani ka kamon on lobani même aux problème au lobate. OK. Na bana lobani yango akoka ko lobate. So ko za problème a bomba ka trop na mutema. OK. Et dernière question pour le président et tu remarqué mingi côté ba artiste comédien vous a kufa mingi to yebité eza nini te bozo mona biso to kufa mingi po biso to yebani lelo pe bato musuba kufina mama yimo baze belé mais loka bana kombote bozo yeba ba côté. C'est quoi ya biso lokwa to yebani ya bo mona ngo ebele. Donc po boyebani yango ndi bozo mona ngo ebele. Ya bo mona neti mutu so ba kufika ka bazo kufa ndo ka ndeto ya to bisa Diana sikoyo. Ba biso pe ba na kati. Mais lokwa kombo ezate ba yebi bango te. Na bato ba ye ya bato wana. Ba yeko bimisa ba bandi ba komi koyo kane ya Diana sisi. On comprend tout kokani maté. Président Boto yambana na président Belombe o sati valeur na respect. Pour nini bato ba klekile ba tiso ba na sima na bino respect wana to remaka ngo. Te po ba yeli musala théâtre te ya basi ba yeli mibali ya bibali ba yeli basi. Donc ba yeli musala te. Musala théâtre za c'est mon gagne-pain. On est laisse kanga tangisi mosi na ngabana na ngabana ba université madame na ngaza munanga munene dans Nicolas théâtre na taliputa. Donc ngamoko na za respecter so ba na makamba ko finga. Non. Ya on moni lombe jamais ko sala bo kende
azongi aye oyambanga eza bajete eza respect wana oyo topesanaka toyebani bavaleur neti président na biso masumu ngai nakoza liboso na ye te natya na efoi naokoka ngo te mais le tobandaka bango baa na salongo ngai aza na miso towelawela mais c'est ça soko bango baedicto soko biso totosi bavie wana te baoyo mpe ya biso baotosa biso te omo te baoyo ya biso lokola bakoma kolandaka bango baolandaka bana mike na nsima bana mike bakomi komanke bango ale yango nomoni respect eza te na mikolo alors mwana moke wana bango to bafandi kootuna bango ya mbala moka opusa na awa te bayebi ke wana te wana lion. Oui, président tomoni acte tosalema entre yo na président na biso ya groupe Simba donc akola dani salami bina malamu bato balobaka mingi baartiste boyokanizaka te entre bino message nyoko pesa bango te toyokana te neni soki elombi azwi problème ngai ekoswanga c'est mon frère ekoswanga ekosakana te d'ailleurs nazalaka le mosu na problème ngai nabengaka nde ye alobi na ngai zela dans 10 minutes tozwa kamwana tozwa solution 10 minutes mpe abenginga tozwi solution c'est ça la famille donc ngai nde tokozwa problème anini ngai nde towela nini d'ailleurs ngai naza na esengo na biso tozwa avocat na biso so ya monene c'est lui solo na problème na okende ka epa na ye est-ce que marque oyo kosenga laro kuna na oyo ya ngai est-ce que okokana ngai ntango mosusu eza ofele ozo comprendre babodo lelo tala bodo fierté na biso okende bacote d'ivoire c'est ça bolingo wana à partir kuna nga na obenge déjà félicitations mon frère merci à Freddy ozo comprendre c'est ça mais ouais lelo bana lelo te baye na bango kana bolobia wa kudendaka kilelo biso ka dikala mais bakoka biso te faut ça mise à jour te comme moi qui non eza ngo asante message pour na bandeko tout ba se présenter te suite ba raison to yebité okolo banini bon o bayete nga pina makamba ba kota te ya mosu te bi pe ba problème na bango te bazui to ça ba magicien te quoi o lobi ko o loba na mutuka mabete bayete o yebité na so bela pe ta mosu perdu de transporter obika ninge makambo etambolaka tamso ane avant na ngasadi musika mais azui aka na 700 azonga ndeni na komo boule déjà kozala ko président balosi mo za grâce na moni te ezali grâce te toza pena mamongo ngango ka tene toloba te